Bonjour, bonjour, bonjour. Boza malamu. Kiambote kienu. Nunangini fioti. Tuzong sara ingeye. Kikongo sara na ote ya mavimpi. Ya biso bato pourquoi on va bakoko na ba suka. Nzamalola pambola bino, je suis là encore. Je suis Cornélien. Les gaslight, moi c'est tata, moi na télé, sinde bomesana. Et ça nga bien moko. On m'a commandé, moi na télé si. Na lingi ten caramel. Oh, ça me fait du bien. Bato boana ba maman na ba kufite. Bon honorer bango. Bibe écoute le bien, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Moi j'honore ma mère. Je suis moi na télé si. Attends. Naiko présenter bino ba gamme na biso otoza nango siko o ezo marché. Ça marche tellement très bien. Bonjour à maman Irène. Bonjour ya baba coucou tout ya Irène Masiandoki o balinga ye. Et puis moi aussi na dedans ya bato balinga Irène Masiandoki donc na mi pesi pembote ba. Voilà, na seka mingi pe linga osekisa bato mingi ça très bien oseka. Toye awa na bani na gamme nini liboso. Parce que dans un peu na mukuse parce que na mulai et simati et ça très important maman ba komo ba bravo maman ba vidéo mikuse ndeto akoluka awa to na teint caramel batu nyonso o baza ba caramel ate ngama ma teinture na linga ngute na ninkaka te na ngesoko mana za la caramélisé de otala nga boye neti miliki neti voilà teint caramel boza awa teinture e banaming na teint ebene batu musu bazali aza teint ebene donc azali caramel te aza na se ya caramel donc aza mwindu penza mende to baka mwindu ngolo bango babenga bango teint ebene na teka yango te mena sala rango so oza na jeune fille à 18 ans 19 à 20 ans alingi aza teint ebene alingi a ebonga moi muke je peux faire ça mais na teka yango te parce que na za ba client mingi o ba linga na teinture. Alors, par rapport, il y a des clients qui sont que ça, des clients qui sont attentifs, ils ont des biloko télésaté, et bon, ils sont pour sauter. Là, marché en assez. Mais marché fait ça par rapport à des clients n'enge, vunch na bango quoi. Donc, il y a des allemand, soué na bango. Voilà. Où ils ont teint caramel. Teint caramel, il y a combien de pièces? 3 corps, 2 visages, gel douche, les eaux ezali ya vitamine C pour na ko hydrater pour na yo pendant la journée. Ils appellent nene au ça no titan aussi sa gamme. Tous en a savon, tous en a sérum éclaircissant et puis tous en a 2 boîtes ya visage. Laissez-moi vous dire que ngai moi na télé na yeba ki mbongo ya passe na poto. Atape na Afrique za na nka passe. Mais wa biswa wa mbele ki mukua. Donc ngaso somelo pana nga. Que mutu wana déclare muni bilo na pene komi pa na ye et puis on commence à tata moko abi mbal na ngabi bilo ko bele bien est-ce que bilo ko simba simba na ande mama ta calculer na tali que non mutu pas sombe lo no la prix oyo faut sentir que un mois ko silate et on peut ça la constant moko ba gamme na ngezala un mois te na zala kana gamme 2 mois et demi donc nan na teka gamme et ça la un mois pas mutu te mutu on sera za gamme ça la que moi la ça me sapi amona ate. Parce que na tega ka ba gamme que double gamme. Donc muta si visage ni akina visage miso exemple na teint caramel o visage na biso moko yo et ça là un mois. Mais na moni ba mama o tam so ba ota la vidéo puis ba loba oui, ngana sala na un mois et demi. Inutile de mettre beaucoup non. Ozuka ya muke condition na loba ngo eza que visage na yo eza la mouillé. Donc eza hydraté. Osana maille na visage na yo moko d'abord on melara ma ebele par jour 1 litre et demi 2 litres c'est bon corps na yo eza hydraté na 4 à 80% na ordre cosmétique corps na yo na 4 il faut ça hydraté na 80% libanda ya corps na yo donc visage nous autres on libanda à 20% ça veut dire au parlera ba produit à hydratation ba crème ou eza na hydratation na 4 ba sérum il y a bien hydratation ma futano eza kitoko composition ma futano eza kitoko ozo sur la maille il y a bien portionné eza bien eza trop out et kaukate donc on a besoin il y a 20% la libanda ya portion nzoto na yo ba te belé ba ko utiliser ma futate à part la ma futa mais nzoto keluka
Donc avant les gars azuma futa apeti ici. Avant les gars oh bongate. Nzoto no fo ezala rapete, ezala mouillé. Eza hydraté, yango mona ba gamme na nga nyonso. Vitamine C o ya hydratation, ya nourrissant ezanga ate. Parce que na yebi ezanga ate. Pour son fo ezala léger élément. Donc o eza teint caramel, on est comme ko mususu. Mais na tiango na kati ah pourtant o soma mafuta fo yeba rapé o tiango na posonini. Sokola ma ezo tanga na nzoto. O kamati mafuta no misatu to wana ngo wana ya corps au petit ici. Yango eza pour nzoto tongo pourquoi. Hydratation no azali, gel douche azali, savon no ya bien azali. Sérum na yo azali. Donc caramel ozapena caramel mo très propre. Awa nde toye na sukaina. Ba pesa gamo kombo ya ndenge na ndenge. Comme on a une glutation injection, on a la deuxième étage, deuxième étage, on a la premier étage. Comme on a une glutation injection, abani wapi, abani na 3, 4, 5 gel douche, 6 savon, 7 naye, aza frottoir naye, 9. Toche loko la, comment je peux dire, gommage. Tozan a 2 crèmes naye, na bosani lo moko reposer awa azali sérum éclaircissante. Na kati netan nazo poser na remarquer que sérum éclaircissante na tchete. Azana sérum éclaircissante mo ya lilala. Bozela bato basomaka ye ba yebiye yeyo. Na poser awa. Voilà. Ana sérum éclaircissante ya lilala. Donc na gamme oyo biso to salelaka. Na ba masia love. Donc basi yo balingaka na bango teinture. Comme on a une glutation injection. N'a dit combien de fois? 3 fois. Glutation injection n'a bien combien de fois? 3 fois. Tellement que ça moussa na bilongi abatu na nzoto abatu. Ça marche très bien. To consomerae miso okangama. Donc, oyo balingi ba to métis ongai tensir nange bongate. Mutu na mutu apesa e combo. Nga poso mapana nga o remarqué na opeso liboso ba témoignage abatu. Po elongolo mwa obanga. Oyo ka bandeko basi ne ba oloba ke ngai tala boy ko banga noté. Ça marche très bien. Ozana fête, ozana mariage. Ozana baptême, olingi teinture changer. Nous sommes là. Oyo comme une glutation injection. So ozana ta caramel, pardon ko kimawate. Mais so yawa, c'est que olingi sauter otika caramel. Voilà. Awa, on a de la sérum tem comme sous, mais bon, monika, na contexte en guerre. Awa, oh, yeyo, teint clair. Et ça n'a batu, teint clair, on va tirer le nyamo à télé. Lengi makasi. Vous c'est pepe na msa mninga, hein? Voilà. Yé aza teint clair. Teint clair, ana sérum moi mnene. Yé oliboso, ba comment blanchissant, éclaircissant. L'huile sérum aux carottes. Là, les nets, c'était pour comprendre qui bon pas. 54 exemples. 40 carottes bio. Ana ma foutane encore. Ana savon. Azana gommage. Azana carton. Ana ya mounene. Oba tchemo na télé. C'est pas comment teint clair sans tache. Ana gel douche. Azana hydratation na ye pendant la journée. Soko longo na caramel. Oko matana teint clair. Ezana batu mususu, asala caramel abi estimbete a bonga bongati. Donc azo buita te na Kikongo. Azo buita te. Ya lingi pena a buita. Donc a beli penza ko botali pena o buiti boye. Voilà koko na somta na roba bongo. Boti ko benga ngana o sa live na o filmer. Bolimis. O buiti boye wala sikoyo oza mutu ya teint clair. So lingo par la teint clair donc obimi na caramel oye na teint clair to zana ngo pa na biso et puis ça marche bien. Carton o bo moni loko la cercueil yo carton o ba tie nini ba visage ne azana kati. Ba témoignage zo le pa na biso maman mo zo témoigner lobi ke na somba ki ba visage mo pa mama Cornelia. Na saleli ba visage wana. Et le molinga ba tache nyonso ba bouton ba tache tala bunkitu kidi. Je pense que bozo kango. Ba tu nyonso ba yoki audio wana to pese audio ngo kombo tala bunkitu kidi. Mama ngo yemo ba lobi en tout cas crème oyo comme na ngo tala bunkitu kidi. Yeyo. Teint clair. To longwe kuna awa to ye na femme capable.
Après, c'est une femme capable. Au savon na ye, femme capable, gel douche na ye, ana sérum mora femme capable na kati. Ba chapi kama na télé c'est awa pe ye yo, ba komi femme capable. Mais on est un teint clair, ou est femme capable. Donc femme capable, a na 9 pièces. A la gamme na biso ezo cartonné mi kolo na grass light. Femme capable, na sali bango mbala moko na teint clair. Moni bango baza nenye moko, ya. Bazana bilongi nanga parce que ba gamme nanga nyonso elekaki ezali bongo te. Donc eza gamme on a créé 2 mois ya pamba banda to lancer yango. Mais ça marche très bien. Il est comme des femmes capables teint métis. Ah ba komi double injection femme capable teint métis. Femme capable oh jali. Chava ker na yo femme capable pour na oyeba soko jali. Ndeko mama moko lobi na so lingo so moko loba matina na témoignage ya femme capable na opia yo. Abi vraiment opena et la kisinga ke na femme capable parce que simbinga makasi e simbo kaka. Bilo na biso nyonso tout salaka. Maboko na biso epambwama. Si tout so ndimaka yesu lokola nkolo pe mokonzi. Oza opambwama. O prier, o composer biloko no lobi nzambe na mayele kokate. Pesanga mayele parce que biloko nanga na lingi cartonné. Ata à 100% parce que toi nzambe te netinga pe na sala nanga biloko à 100%. Mais si on a commis à 80 quelques pourcents, pour moi ça suffit. Là les gars à 50%, yamasia. Bon ochi. Na les gars à 50% koki nango. Ça marche très très bien. Voilà, ba reproche les anga ate. Eza bon. Mutu musu pa parole yanga yo ki ngopena bien mais alinga kitiso wana etali na nzambe. Mais ça marche très bien. Mbongo mutoki ya mutu na ko lia ngopamba te. Kena sa eloko moko esimba nango te na banyo présentant wana Cornelia musu mosa tata mususu. Mais mosa tata yanga non. Na nzambe ebonga kaka esimba kaka. Donc lelo na yaki kaka pona présenter bino ba gamme na yebiso ke soko mekite oyeba te. Donc na gamme na biso na position nango na ba pièce nango. So celle nango 1 mois si oza loko so stick moko ya grave ya kopakolela. Mais un conseil mon en plus dans le domaine en cosmétique, il ne faut pas utiliser beaucoup de produits. Bando baneko changona tongo, we na ngona midi, we na non. Sokoli na tongo na savon na yo. Aux huiles à hydratation na yo, à la vitamine C, au thé. Les soirs, au thé, c'est tout. Savon nous a moko, gel douche nous a nango. Soko bani obtenir teinture nous après 21 jours. Oso sentir que 1 mois c'est bon, il faut banoko sala bekar. 3 jours netinga mamu ka tuninga lelo. Na expliquer na lobine 3 jours oyo. Na sali lelo te. Seulement vitamine C na vitamine E o bomoni na page na bino ya mama Irene Masiandoki. Na sali lelo te. Donc nazo ko prendre soin ya poso nanga. Parce que teinture so les a bien. Ko bidiga te. Tika yango et respirer. Il faut ça la break na teinture. 2 semaines au tchelo rote kaka ba vitamine. Muta kosote. Ezape mutu te teinture eza neti yope ka ndengo za. Poso na biso eza bongo. Eza na posa ya ko bidika te. Eza na posa ya ko respirer. Sorry. Na okene Kinshasa. Na obalisa mwana. Naza na feti moko. Naza toboi te. 1 mois au chaki. Nga ba client dans so ba bi soki première gamme na yo esili. Ça la pause na yo à 2 semaines 14 jours. Hydrate ta peau, cotisa vitamine. Oyo ko beta deuxième gamme au sentir pena kitoko boy pour so kansa bébé. Non. Tala na nga na ba 54 ans oyo. Mais pour so na yeza kitoko. Na boma na nga so to teke non, pour so kitoko parce que so ko hydrater pour so na yo ozo kotisa ngo ba vitamine. Collagène no ya ko melepa ezali. Collagène no ya ko pakola ya poto neto benga ya pomade ezali. Ezo rajeunir yo encore. Oyebi tolo to betaka, tolo papa bana na biso. Yo lelo ozo taka bo anga e génie ta on a na 21. Ta on a na 25 yo pino hotelema. Oyebi lo ni sa bongo. Eza collagène o eza sika na kati ya nzoto na biso. Yango sala biso bongo to bima bilenge na mafuta parce que collagène na biso eza nano. Mais à partir de 30 ans, ok netina ba 50, collagène na yo naturel et comme kokita.
yango moni to koma kana ba collagène ya komela pe ya kopakola. Alors batu oyo ayebi eloko moko te na cosmétique bango basala ba life ke komela collagène te ba glutation wana ko boma yo tita azo sala ba life wana ko azana collagène na kati ya nzoto ne me ayeba te nzamba ndenge nini wana sala mutu na collagène puis collagène yango ba no boma mutu à partir ya 50 ans collagène na yo nanga to komaka ko perdre yango 1,5% chaque année à partir de 50 ans. À partir de 30 ans, collagène na biso ekomi ko kita. Mais si on dit 50, neti biso ba 54 boy. Donc chaque année collagène naturel na komaka ko perdre 1,5. Quand on a ordre cosmétique autant. Alors, naza obligé chaque jour na melara collagène nanga na tie yango na verre na baloli toza nango pepa na biso ya koteka ya komela bato biso mama ya komela na kokate en poudre na lingi capsule toza nango otele longino ozomona longino community yote community maka kulutu na bino ser mo rabino mo eti maka kulutu na biso tanda ki mona mkiso ayepa na biso misu nanga ekota manka collagène suki nanga ekata na manzaka kutu koloba te manka collagène et ça ba signe d'alarme au collagène au peso lokolo soa bolimbisa nga na lingala ndeko simba donc mukuwa ya fesse mukuwa na biso ya lisoko ozoka ngo pasi biso ba mama donc ozomoni na koti selo nini kuna po mukuwa ya fesse na français ne ya mwa sonité mukuwa ya fesse ezo swanga eza manka collagène ozata na vitamine moko melaka te lelo eza mkola vitamine te na matika muki awa bomoni vitamine o komone Vita C. Vita C azali tango la mukile okitika na mbeto obwaki Vita C no na kati ya munoko ye aza pona ko booster collagène na yo naturel et puis aza gardien ya poso na yo azo pesa éclat na poso no eza batu mususu otali boy apememe an éclaté abuita raté do pememe eza étouffé il faut on aungalate aungalate pourquoi azosanga biloko belé pona ye eza nettoyer te mais siko tellement ba kotise de yako banga na bato ba life o ba yebi makambo yango te mama vitamine na soko meli yango pardon na lingi te na yako bela na zo ba cancer non tango ningo sale lelo omonga na permetaka ozanga besoin ba papier na peso ba papier na bitanga liboso bongo ya otangi comprendre nzoko ndi gluten wa ite sala raboye eza nango ba bete oui collagène ya nango ba bete oui na ola sabino na magasin na otala ba collagène o eza wa zela na ba savon nango komoni collagène o eza frozen eza meilleur collagène mais conseil na opeso so lingo so ba frozen faut sommer original na moni client mo salinga vidéo frozen à comparer na camarade na somba ki pananga il y a pas photo de ekokana te ne fais attention. Donc ezana babiloko oyo ko salela fo ezala original pona poso na yo na sugi awa lelo biloko eza tellement belé mais na linga sala ordre moko na kendara ndengwana soki jour à collagène na kena collagène soki jour à mafuta to kena mafuta pour être troublé ba mama te to sali na 18 minutes déjà c'est bon to katiwana que le Seigneur vous bénisse maman Irène merci bandeko nyonso ba la vidéo na ngapa maman Irène kola pambola bino bana grâce light bokende ko s'abonner kuna je vous aime bisous.